MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bote balinga, mais certainement vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Bande qu'on a tué bino capture. Il y a des dans ces obines là, dans ces obines, ezobi na matope nzembo siko tango koti awa ndebo moni makoli panzani wana bakoti mabona se, OK? Débat ya nzembo. Video na salaki ba musu ba fingi batu mususu. Ba approuver batu mususu. Na na samo analyse moke, OK? Na tuna moi mituna moke. So beaucoup répondre nga et puis na mega ko expliquer quelque chose. Autant soit besoin ignorer. Premièrement ou encore d'abord par rapport à la musique, tout ce qu'elle a sur le plan musical, Mbi c'est un grand et un bon musicien. On a ressemblé zate de maestro. Sur le plan artistique, Nzembo zaki toko makasi. Problème eza wana te. So yeza Nzembo fali muto abeti. To wera to wata. Bonga bomo na ngana roloba te, to na ko tshako commentaire na tshaki te. Ici il s'agit d'un pasteur, d'un homme de Dieu. Est-ce que bazo comprendre to bazo comprendre te? Bato bazo lobake botika ye to pe botika nzembo bato za kitoko eza nzembo ya nzambe te, eza gospel te, eza nzembo ya mbeli nzambe te, mais eza nzembo pona ba marié. Na otu na question boza ba Kristu we to boza ba pagano. So boza ba pagano bino nyonso bozo lobake no nzembo wana eza ba marié, eza ya nzambe te, botika pasteur a aimé mabete. So boza ba pagano, je vous comprends. Mais si vous êtes des chrétiens, vous courez un danger. Donc vous avez premièrement un sérieux problème et vous courez un danger. Donc je vous dirais d'abord que vous n'avez jamais connu le Seigneur. Donc vous vivez dans l'église, topé, dans l'église, mais sans koye banzambe. Et c'est tellement dangereux que les loso enlèvent salemi, bokotikala. To les loso bokufi, bon nzambe te. Bolimbi sangai, mais c'est ça la vérité. Nabi ke opesa bino kanda, nabi ke bondi mangote, mais c'est ça la vérité. La Bible dit mon peuple périt, faute de connaissance. Ignorance et bomaka, épargnakate et protégeakate et bomaka. Nzembo ça bien sur le plan musical, artistique. Nzembo ça kitoko. Mais il s'agit d'un homme de Dieu. Et muto azamo Kristo. Tant azolo ba kenon nzembo wana ba yembela onza meteme ba marié. Au fait, naza troublé, nazo zanga même na mamba lo balabino. Ya ombo muna lobina bino que non vous avez un très sérieux problème. Vous avez un très sérieux problème. Nzamba ABC Zoro Babel batelema batonga ndako ya Nzambe, OK? Je crois bato boyebi les solo na livre AG. Tant batongi ndako ba vieillard ba leli. Pourquoi? Parce que ndako liboso o babukaka ezalaka bongo te. Ezalaka munene, ezalaka donc il y avait pas match na liboso na ya mibale. Ba o ba mona ndako liboso te. Ba monika ya mibale ba sepela makasi. Pona bango ezalaki bien. Mamto bika lelo na évangile. Yamboka na biso RDC. Bato yo bayoka évangile o ba verno bateya. O ba edina bala bateya. O ba Renard Bonke bateyaka. Tant ba bando ya ba Congo ba Osborne, tant bando ya ba Congo à l'époque. Tant bazoka évangile lelo ba olela. Mais bato o ba botami na église. Mais na temps oyo évangile s'est changé. Et puis bato o ba bongwani na temps otozali. Donc o évangile est changé. Bazo mona normal nini ma betel meza normalisé. Pona bango ba okanisa ngo bonzambe mais eza bonzambe te. Yombo moni quelques jours passés na auto ça ba analyse moro awa sur ba réalité zo se passer na ba église. J'ai condamné les hommes de Dieu en disant ceci bobo ça ni mission.
Nzamba tinda bino bo petre ba brebis. Bo lakisa bango nzela bo préparer bango pour l'enlèvement malheureusement. Au lieu de bon les choses d'en haut, au place Yesu vandi na trône, na droite à père. Ndenge Bible so bana Colossiens, bino bozote ya bango les choses d'en bas. Bino bozote ya bango mondanité. Bino bozote ya bango ndenge ni ko bonga ko luka mbongo, ndenge ni ko zala bien. Ya bomoni lelo bandeko, tant to condamner mabe. Tant to lakisa batu. Peut to zebisa basa la part des choses. Ba comprendre te et du coup bazo finga. Pourquoi? Parce que ba yebi yango te. Na comment comprendre bango avant et bano lekelangai mais ce qu'on a comment comprendre oka mo plus au finga na ba commentaire pourquoi parce que ba laki ça été to pe ba yebi ça été que moi na nzamba finga raté a une église akuti ma finga akuti vie à mokili na église de nyonso normalisé na mabe du coup y pas côté na nzela ngo ebika que non na mokili na bonzambe y a pas une différence. Et ça passe. Bato bozoloba. Est-ce que ça yende mutotindi ba bina bongo? Sikonga na otuna bino motuna. Siko nini etindi ba bina nde bazo binela. Soki eza musique ba bazo yokate. Bato ba yebi musique. Bato ba sala musique. Ba yebi ke tant ozo bina nzembo, il faut olanda cadence ya nzembo. Rythme ya nzembo. So ba che rumba awa yo zo bina ngoni ba dansa mindele boy ba dansa mindele non OK contre courant ba oseka yo il faut que na on rythme ya rumba pour ekende bien pour épais sa feeling et musique et vandi liboso na audition oyo zo yoka tango zo kanzembo ale bo lokolo o sanene o bo lokolo kena na ona gauche kena ona gauche siko tamu tazoyimba azobina nzembo alekota ko bandeko na ngai siko mais kasi il faut kota ti il faut akota il faut akota siko azolakisa kokota mais nga nazo condamner bango te nazo comprendre bango ba olanda kaka musique siko musique on muto ayembi yango to pa beti yango mosali ya nzambe. Est-ce que tu dois réfléchir? Est-ce que mito va trouver ça malam? Allez na boitan to ya lo ba boyo finga. Na habite et amours et passion. Que Dieu nous aide. Nzambe asunga biso. Nzambe vraiment asunga biso. Et ça passe toujours c'est comme mais ça la passe. Nasuki kawana. Ana minga obakisa te. On va comprendre la gloire à Dieu. On va comprendre te na habite en tout cas. Nako loba nini to pe na okita na okita na niveau nini to pe na loba on forme nini pour yo comprendre. Donc c'est ça. Nzamba sungo kande ososola au bon la premièrement motema et puis ososola. Très important c'est noté. Et ça passe. Tout dans un concert le 21 février au Tozali. Donc dans moins de 3 semaines. 2 semaines kasi soki na rolo bana quelques jours na Dominion Center number 9 de Broadway na Wood Green bana Londres boibisa luana et l'on a papa de Ningonde vena adorer le Seigneur et Nzambe azwa lo kumu donc toya retrouvaille Bible zo ba réjouissez-vous dans le Seigneur venons et tokumisa Nzambe to sepela to seka et katina bonzambe et à part ça na bise bandeko so on a besoin de publicité à promotion contacter ngai quand ndeto pesi sango ya concert to kopesa ndeto zo pesa sango ya banzembo ya frère na biso Christian Olonga azoyemba kitoko makasi azana ba thème bien azana message azana na voix bien azana banzembo kitoko to soutenir ndeko na biso akende liboso
kota na YouTube beta Christian, frère Christian Olonga, au mona banzembo na ye, basali featuring na sœur na biso choisi. Et puis nzembo na pas beti angolu, et ça vraiment qui to consommer yango. Et puis to s'abonner pe na chaîne ya frère na biso David, Prince David, hein, et na YouTube. Et salut la famille, certainement vous allez très bien. Les amis, j'ai médité. Nabanda on médité. Nous avons médité sur actualité, réalité. Et du coup, par rapport à la émission de ça qui hier, on a une réaction à tout. Nzembo il y a Sika. Il y a passé Mozimbi. Et Attends, Congo, que Dieu nous aide. Batu balobi, namoni batu botanga la Bible te, botanga cantique de cantique. Mbi a émis cantique de cantique, et ça pour nous marier. Namoni mouvement cantique 4 verset 5. Oh bah lula ma belle moi si. Tes dessins sont comme le colombe. Et oui que ma casse de sili, maïle sili. Naso bate na sisitie wapi na commenter to pena répondre mutwana na lobane nini donc na nzambe yesu so azongi te tali heureusement nzambe kwa sime moko parce que pardon maramso pesa meliga ye tali pour donc na comprendre que na kata ba église go to vanna ba pagano ya bandumba o bakutana na nzambe te bongo la mité maté et na circonstance ton occasion moko buzo ba moko salemi o bango ba se retrouvera na yango et du coup ba profiter ba bimisa penza misala to pe bizaleli na bango. Et le Seigneur m'a donné un message n'a partagé na yo. Matthieu chapitre 5. C'est un passage autoyebi. Les solos y a ba vierge, histoire ba 10 vierges non. Voilà 5 bakina et 5 batikali. Que kobanyo lu comme futa. Tant ba yo zonga ba pakangi porte. Ba lo ba fungole ba on ba biso non na yebi binote. Suite ya continuité à les solos bazo beta. Les solos ya ba talent. To histoire ba talent non. Les 5 talents. Ah attendez. Ba talent maître après ça qui talent na ba serviteur na ye a voyager quelques voyage après si 5 talents na moko prodige am recording après si 2 talents na mususu et puis après si talent moko na mususu c'est mutazo qui 5 talents à fructifier en haut à faire valoir en haut et comme 10 doit baxi 5 musu et comme 10 o ya mi ba o azali na mi balé ndenge moko mais o a mis ça tout na place à faire voilà valoir yango ya azui ake kunda yango do gaspiller yango tant mukolo na ngwa ekoya ba nyonso ba pesi ba rapport o asukolo biote ngana banga ki pona bi oza moto akanda yo zalaka abisi oyebi bien ndenge na zalaka pourquoi ozwaki eloko nango zongisa te soki o boyaki na yo responsabilité na ngana pesa ngo ata na banquier pendant absence na ngana ya ngapesa peut-être ba intérêt nda zui yango abotoli wazaki nango apesa yango wazaki nango 10 alobi o azana ngo ba robakisa o azangi ba robotola ndamba pesa message na opesa bana nzambe ba chrétien ba sali ya nzambe sur son de ma voix. Dieu t'a donné un don, le Seigneur t'a donné une responsabilité. Rassure-toi, il y a qu'à assumer en ndenge sengeli, ok? Parce que tu vas rendre des comptes. Nzamba à travers un perte c'était. Message clé n'est pas na vidéo oyo. Eza koloba na mosali ya nzambe moko, to pe na mwana na nzambe moko. Ke so sakani na likabo. O nzamba pesio, to chekati na yo. Akobotola yango opesa ngo mutu mususu. Hein? Voilà. Bon, mon passage au Bible sarabino que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ba interpréter la bino ma BP ba ko sarabino. Nzamba à travers un apertité. Soit apprécié don, apprécié talent et qu'on néglige yango.
soka pesi yo responsabilité et ko bafoué yango hein a dépouiller yo nzamba se repentera na ba dona ba talent na été na moto aza fidèle epa na ye voilà so oza fidèle te epa na ye so ozo honorer te so ozo respecter so ozo grâce au foulé yango au pied bande obulimbisi appelle moi écoute ki kata ngai vidéo na no sala na bane oloba nzamba travailler na perte c'était OK soit apesi yo talent soit apesi yo don au faire valoir il faut salela ondenga lingi to pe ndenge sengeli so sali te to sali yango bongo te abotola yango apesa yango pa mutu mosusu oyo akosala ndenge ya lingi yana bato ebele hein nzamba si abotola ba grâce etikali ga na forme nzamba parce que il faut yeba ke so nzamba pambolo par exemple na mongongo OK mongongo ya oyemba forme eza mouvoir oza nango mais fond eza grâce particulière topé onction o nzamba bakisi likolo mongongo wana po epambola po ebikisa bato siko soki faire valoir grâce wana te nzamba kolongola ngo forme etikala voix etikala mais eloko oyo ebane kopesa ngo kilo kati na yo Seigneur va enlever ça yango ne mutu eza mutu epa na nzambe yango ne mutu kontaka nde eloko wana nzamba kolongola ngo akipesa ngo mutu mosusu mais mongono etikala bandeko na Congo yana bayembi ebele nzambe si abotola ba grâce etikala na forme bomonaka frère azoyemba mon sœur azoyemba yana moko plus ou moins 2 ans passés na ndo sambela na salon na ngai na butu na moni nzamba olakisa ngai abisi moni ye na sina botola mais ti lelo ayembaka mamango asala pe 6 ba période moya osakana te pendant temps molai so na tangi kombo na faso bo finganga po bo ndima na bino ngate mutu mo ndima ngate bo ndima te yo to koma 43 mais bat ba ebité bat ba ebité siko nzambe a gaspiller grâce na ye don na etala na ye na 43 pour gloire nzambe retirer c'est ça message nzambe tininga na peso yango wana batela malamu eloko apesio hein chose qui star olati mona yo na yo ezaka koyemba te ozala bengami na ministère c'est la grâce de prêcher oteya malamu convaincre bato hein so sakani na mabotolo eloko na otikala na forme bon ba dégâts o bana kosala so nzamba longoli so nzamba botoli ya motu ya otikalika na forme ba dégâts moko bana kosala mabaku mo bano betsa bato occasion de chute oyo kokoma déplace au comprendre que Dieu n'y est plus et au fait c'est ça message nza matinga na pesa mwana nzambe nyonso landinga batela eloko ya nzambe batela eloko ya nzambe à part yango message musunza mapesi ngai parce que na biso ndenge na bana méditer sur nzembo non ou ça polémique bato nyonso tolingaka passer mozimbiye tobela ma nzambe likona ye tobela ma nzambe likona ye quant à lui nabi yo vidéo au komela ye passer mozimbiye le Seigneur m'a mis à cœur de te dire banga oyo akoboma molimo na nzoto ko banga te o azana na capacité oboma nzoto apamba banga akoboma molimo na nzoto donc nzambe banga nzambe message na joki yango wana que le Seigneur vous bénisse partagez merci.
Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent le temple. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantant son nom en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Chantons gloire à Jésus. Notre Seigneur, gloire, plus haut des cieux. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que 1000 ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban plantés dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève
pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.